Bolingo site ya Sikebimi Mopepe ya Sika Mopepe ya Sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamou Iranium de la presse. Alors boss abonné na CLTV Mopepe ya Sika, CLTV News Mopepe ya Sika. Awandeska ngana kosala ba news, awandeska ngana kosala po na sak interview na n'importe quel site te, na n'importe quelle animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamou La Rose, l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois te Mopepe ya Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose Mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Sita solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela. Mema miso bimate. Baopola. Me baondimate. Christelle La Rose. Christelle La Rose. Lopungu. Mamou. Iranium de la presse. Ciao. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux coacher toujours sur votre site que vous aimez bien. C'est le News TV de Christelle La Rose Mamou Iranium de la presse congolaise que je dis bonjour là où il nous suit de partout dans le monde. Merci. Lelo na pesibino mbote kandi tumisana nabino. Merci à celui qui est derrière la caméra Air Max. Merci aussi à notre réalisateur Golo Mayala. Merci à Papine Zola Messo. Merci à vous tous, tout le partenaire de cette chaîne. Rokar Miezi, merci Gabi Pando, merci vraiment beaucoup pour votre assistance toujours que Bossala toujours que Tozala toujours bien devant ma téléspectateur Nabiso Bazala rapproché na net moment pour na kula Nabiso le to yambe bino moko ya basali na Nzambe pour na mambo etali mboka Nabiso Congo to e bateto kende wapi tozo suka wapi qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays atmosphère réserve vraiment kimia na boka Nabiso est-ce que ma ponami kozala to e kozala te Tokoye Bangoka à travers cette émission de Cell News TV. Bonjour Papa Charles. Bonjour ma soeur. Bonne santé. Nzambazo Batela. Nzambazo Batela. Papa Charles, Azamako Yaba prophète, pour se présenter parce que c'est la toute première fois où les Kanasit Nabis. Oui, Ezali Papa Charles Lo, messager à troisième temps, messager à temps de vengeance pour un Congo tout puissant. Donc Bisotoye pour na matisa niveau ya vie spirituelle politique ya mboka Congo. Bisotoye na spiritualité ya développement, to créer mariage spirituel politique scientifique surtout pour na ko développer mboka. Basali ya lobby balobaki basali na nzamba kota likama mboka te. Biso nzamba lobby mabelenga mutu nakela mayanga biloko nyo l'état gera kanga nzame monakela yango. Ndeni bino bana nanga bokota makama mboka te. Talatina mboka ezali kokufa parce que na kati ya mitema wana nga na zate. Bino bana nanga ba prophète nanga bokota likambo mboka yango moni biso tokoti o tozolo ba de la part na ye yango ezo s'accomplir. Oui, au besoin de la part de s'accomplir, batubeli bazwaka vraiment confiance na basali nzambe mingi baloba basali nzambe bazaka posa ya mbongo basali nzambe bayaka pona baka bavoix to remarquer qui peut to moni pe moko ya candidat na biso Shadari bakomo benge frère Shadari partout notre frère c'est notre frère na ba église a minene ya mboka oyo to monaki yango en tant que pasteur oh peut-être peut ça nos confiance to loba. Pas de quoi. Je pense d'abord Nabo Moutouaza frère parce qu'Azali Mobali, Bako Benga ye frère, mais problème ya Nzambe a contaka état ya kati. So ba bengi frère en Christ kana ngonga oya be élection wanande eza molimo akobanga wana be église somoki mais soki aza penda frère rassemble kana bango ase abongisa ki vie ya be église na bango ya peuple congolais ba priya kakuna alors wana kitoko mais soki aza ba pasteur bazo banga bazo imposer bandimi frère et que kuna nde kwazane frère te nde satana zo sekabiso oui satana zo sekabiso prophète onyo soloba ekokisami Onyo soloba ya ba division ya mambo ebele loba ba prophétie o pesa ki pe o pesa ba prophétie ebele loba ki que ndeko Martin Fayulu yene rozala muto bakopona mambo ebele loba ekokisama mais sikoyo tozomona makambo ngo ezokende ka bien tant que pasteur Moussa Nzambe yo peut sentir ni na kati mboka na biso omoni mboka il faut ezala na ba prophète
eza na basakoli nde bakoyeba ke wana eza mboka nzambe oyo eza mboka ya Christ oyo eza mboka ya kimbangu oyo eza mboka ya ba grand prophète ya bandeko Alain Moloto. Donc fini ba aventure ba théâtre banganga to bandoki moko boye bo cultiste moko boye banyokolaka bato ekomi temps ya nzambe to koti na page ya histoire mosusu mboka oyo eza ya nzambe, c'est-à-dire nzambe asi abeti caché na ye abeti caché fini ba théâtre atikaki bato ya politique batambwisa mboka batala soki bakokoti na kati baboyi balingi banganga bakoti na ba maison bakansaki bango nde bakelaki mboka nzamba lobi c'est fini bobomi peuple na ngai na nzala kosopa makila na bango boboyi kobongisa mabele na nga nzambe na kelango kitoko ekomi solo ba diamant na ngai oyo peuple fois se retrouver bokomisi yango ya bino fini nzambe ache point. Alors page ya histoire wana ya kala ici eleki do bat nyonso zomona wana basi baleki awa nzambe a tourner page ya histoire ya sika ba acteur spirituel politique scientifique ya sika awa tozoke na force mosus na puissance mosus donc tour de Babel esi ekoyaki nzamba lobi nini pona maponami na bis ya le 23 décembre parce que dans quelques semaines tozoke déjà na ba élection nzamba lobi ni pono parce que partout pe na Alexa ba micro na ngaba tozo nzamba biso Martin Fayulu nzamba tine biso Martin Fayulu parce que bato pe ba linga mingi Martin Fayulu akamba mboko parce que babi kaza vraiment na katabuzo ba tant que prophète de Dieu on lobani. Effectivement je dirais aux gens que nzambe ya lobaka mais na kati ya ba élection oyo nzamba azate eza ba élection pourri élection na tricherie nzamba za la moyibité vous comprenez nzamba za nzambe donc tant bazoloba que ndeko Martin effectivement nzamba lobaka nzambe pe aponaka problème eza ko se passer na kati ya ba élection et organisation ya ba élection nzambe ya bato kuna zate po basi ba boyi parce que nzambe azali sincérité nzambe aza crédible bango baboyi sincérité balingi injustice balingi kosala makambo mosusu na butu bazosola makambo mosusu mais kopona nzambe aponaka. Je serai na avis moko na bandeko bazoloba Martin pourquoi nazo expliquer yango butu moi même si eza prophétie même si nzambe aponi Martin te mais du fait que le pouvoir en place n'a pas donné solution à problème ya peuple congolais et c'est sika oyo opposition a un avantage à gagner ba élection même si eza prophétie parce que na 2006 bomonaki yango na 2011 batnyos bakene na ngambo ya Etienne Tshisekedi à cause ya souffrance peuple congolais azoluka nani akobikisa bango lokola bazwi ba prophète lokola biso tozote ya bango vérité babando yokate sir bonzambe sir mboka na biso peuple aza ya kosepela awa bazali sous na besoin que bazwa bato na benga ba défenseur c'est-à-dire ba homme politique o bazana nzambe na souci ya mboka soki ndeko Martin ya kobima ezali sumote balobi te kazali mon centre ya ba centre akozala na besoin ya ba sauveur ya ba prophète ba guider ye biso to boyi bokonzi oyo oye okomi mokonzi osi monduki obandi ko lakisa basali ya nzambe osana besoin basali ya nzambe na moment ya campagne mona moment campagne bazina ba papa pasteur ba tchétché bango partout mais nous avons besoin ya mokonzi oyo akotosa nzambe akotosa peuple parce que peuple azali souverain peuple azali yenda betela kabino maboko omoni ba photo ndenge ba tche ba photo wana c'est-à-dire ba tchango pona nini po peuple amona parce que bazana besoin peuple te ba ke tchango na ndako acha na ndako ye atala mama atala papa atala mais ba tche po peuple amona peuple a voté mais vie ya peuple wana eza ndenge nini c'est-à-dire pona nzambe il faut peuple congolais azwa bakonzi oyo bako trouver solution à problème na ye enfin que peuple congolais akoma lisusu ke église akoma bondela nzambe pesanga mbongo pona bala te mbongo akobala eza déjà na maboko ya l'état nzambe mbongo pona tanga classe te kotanga classe neza na maboko ya l'état c'est ça le souci de Dieu. Alors le kola tozana biloko wana te pourquoi to banda kwa adorer bato ba nyokoli bino ba komisi bino ba bola ba jeune ba komo kitaka komata alors lobi to ke lisuko betela bato wana maboko ba retrouver solution na biso te c'est ça problème biso tozana ngo donc peuple congolais azana besoin ya mutu oyo akoyeba ke na yoka kanzala ndenge na zoka nzala jeune wana pe azoyoka nzala tana otambola na nzela ye mutu akobetelanga maboko bango balinga maboko na biso mais na côté ya mbongo batia na poche babokola bana bango cette fois-ci peuple aboy ndo soka batnos Martin na sens que to souffrir mingi na bino alors muto lokola nanu a trouver solution na biso te to pesa ye chance eza bongo c'est-à-dire mboko eza ya biso nyos to pesa chance ezalaka na saison vite azo gagner imana
ils appellent la saison mosus il m'a comme gagner vite comment cause la saison nous ska yo comme nzamba banani voilà ma sœur. Oui voilà prophète et l'Europé et tout ici biso pe mingi to moni yango mikolo yo que eza na ba pasteur ebele ba postuler. Oui. Ba pasteur ebele ba postuler ba poser ba poser ba candidature na bango ba pasteur ebele. Siko kosa la nzambe, kosa la susu mboko monte ke na ba corruption na makamunyo soyo pasteur na habite yo peso za na ida postuler olobani par rapport na ba pasteur. Oui. Moi je dirais pasteur. Kokota makamba mboka eza lisumote. Tala na loi ya Moïse. Ba prophète ba kota makamba mboka. Pona ko bikisa peuple. Même Christ akufa na ekuluso pona makambo mboka na makambo ya église na makambo ya science akufa na ekuluso pona yango. Moïse était prophète roi. C'est-à-dire bato na nzambe faut ba kota likambo mboka. Mais ba kota te po ba kesala ba aventure, po ba loba vérité parce que ba prophète ba loba vérité na ba roi ba riska ba vie na bango. Mais problème toza nango ya ba pasteur ba postuler mingi, ba ke ko luka mbongo. Parce que mingi okomona ba misusu mingi ba ke kana côté à pouvoir. Oui. Un po ba zobanga, deux po ba ke ko luka mbongo. Do ba ko sala pe lokote. Mais un bon nombre de Dieu faut amona parce que biso ba auto mona ki déjà na musika. To moni biso déjà to mona musika. L'élection o yeza na tricherie. O yeza be élection te. Tikana tala bango ndenge bazo bunda bituma na bango, ti ba ko kende okweya na fleuve. Vous comprenez? Mais pasteur azo kende ngulu ake pona mbongo, akoma pe riche même bandi église na ye a bundela bango te. Voilà. Abundela bon te bon il fallait po chaper moi libanga na ou parce ngai na ko postuler te na députation. Je me suis préparé na postuler l'élection présidentielle. Mais na Monica Fumba ya tricherie na bitumba ya koboma peuple congolais. Oyebi ke na Congo na biso. Soki okomika président de la République ezalaka na manduki. Ezalaka peuple akufa. Depuis quand yo comme président de la République après peuple akufi. Yo comme président faut battre sepela. Si comme le sous-peuple ba bete manduki ndengeni. Alors l'élection ndenge wana un bon homme de Dieu akokota te na kati ya potopoto wana fois kanga frein. Biso tozana ko lité. Tozwa penza seni moko indépendante. Oui, que le meilleur gagne. Biso to linga bitumba wana ya sincérité que le meilleur gagne. Na place wana soye na poli, au lobby penza que na poli, mais ya tricage. Bitumba ya tricage. Moto a gagné te bolobi a gagné. Wana bitumba biso to ko kete, photos à na musika to pesa conseil. To pesa conseil le 23 en wana PSE est-ce que l'élection est aux ala? En tant que prophète. Nazali fidèle ya ko répéter ya ko loba que l'élection est aux ala te. Parce que élection ezali nini? Élection ezali baponi ye biso nde toko voter oko voter mutu na choix na yo ndenge bandeko bakotaki kuna na Genève bango 4 bakoti bake kopona na kati ya motema na bango metango babimi baye koloba makambo mosusu. C'est ça les élections. Nazala bidel de la classe ba vota ngai baponi banani baza pourrier nga na gagner. C'est ça l'élection ya classe. Et l'élection ya mboka kopona ba konzi eza ko passer na corruption ezali be élection te yango na be élection ko zala te na 2006 boza ba témoin na 2011 bozali ba témoin talana na moto lokwa Mbuta Etienne base peuple mais Mbuta Etienne abimate est-ce que eza be élection donc place boko yeba que Afrique asala kana be élection te ezala kana ngo ba théâtre en plus be élection bosali be élection moment ko publier mutazo publier ça déjà na char de combat azala soda. Est-ce que maluma la zalaki soda na char de combat ke lokani est-ce que ça général tala be élection oyo déjà bazui mituka ya armée ba pesinanga eza bilemboni mituka ngo pe lieu tambola ka polele les autres tambola na ba capo biloko eza na kati boyebi yango c'est-à-dire be élection za te be élection za ko beba be élection za ko pola. Mais avec Dieu, pour élection ezala, il faut ezani Congo commander une atmosphère ni. Il faut la lit. Il faut lit bato ba longa kana lit. Be élection côté kala ko bikisa bisote. So be élection biki sakambele to sito bika. Ba mboka nyonso e mati ba bunda bitumba. Ba mboka nyonso e bika na révolution. C'est-à-dire révolution. Bato ba revendiquer ba droit. Bato bandimi e yekoya e ya. Alors ba bandi ko pona bato yo bango balingi bato na basali volonté na bango bato na babiki. Soki kana dada ya élection zéro to kotika la ko bongate parce que élection za ba G communauté internationale na ba pouvoir en place pour ba dribbler la population. Pour ba dribbler la population. Voilà. Est-ce que Martha Fayulu lelo soka zui bokonzi trouble ngwe aussi là et si c'était parce que to moni déjà entre bango na nous bango nyonso boyo kanyeza te to ebi
tomoni lelo ndeko Jean-Pierre Mbemba aza sima ya Martin Fayulu toyebi motema na ete tomoni Moïse Katumbi toyebi motema na ete est-ce que lobi kuna mbilinga kokota sous opposition te? Je pense mokonzi nzambe mokonzi peuple. Moïse Katumbi a l'équité peuple congolais. Bemba pe a l'équité peuple congolais. Atako basali choix ya kopona ata matungulu. Ata basali choix ya kopona Martin Fayulu. Mokonzi nzambe mokonzi peuple. C'est-à-dire que ce qui arrivé que oyo akobima aza président ya peuple nyonso et akosa la volonté ya nzambe pe volonté ya peuple congolais. Et ça te que ce qui obima kosa la volonté ya Bemba. C'est comme la volonté ya Bemba to hotel mais la Bemba. C'est comme la volonté à Moïse Katumbi, donc tel mais la Moïse Katumbi. Mettons baché bango baché wana po baby ke ba bénéficier de quelque chose. Effectivement, muto sala ka mosala pamba te politique ezali ba intérêt. Mais nous avons besoin que ministre tu te retrouves, moi aussi je me retrouve. Tala bato ba bunda na tibala na IDPS. Ba okufa babola. Tibala comme premier ministre. Ya ngindi comme okanga ba journaliste. Mais bato abunda ki na bango. Tiani wana na prison. Bato a souffrir na bango na IDPS. Lelo soreza wapi. Des politiques à aventure. Bato babundi na ndeko na biso José Makila. Lelo ndeko José a commis ministre. Abando lo bakala ke pouvoir akabili eza diabolique. Lelo commis si sabidim. Notre problème est que so comme ministre to yini yote. Koma na yo bana no balé, bana na ngape balé. Bana ya poser pe balé. Donc mboka eza république ya biso. Nzambe akomaki teke mboko yo eza ya ye ya yete mutu nyonso abotami na mboka o eza ya ye aza na droit ya kolia ya kotangisa bana azala mutu a se retrouver nde kanda peuple congolais yango wana comment 2 personnes ba bénéficier kana mbongo ya mboka babimaka bagangi. Donc un jour mikolo ezali koya okomona match ko changer et vous allez lobo s'attendre kité makambo baluki ba plus riche ba comme babola. Oui, le 23 décembre c'est que guerre est causée na Congo parce que sur élection ezate ba tout déjà ba mobiliser ba vraiment très fâché que élection faut ezala parce que ba lembi ba pas minyo ko souffrance eza makasi na mboka na biso ba lingi vraiment élection ezala mais le ko là en tant que prophète de Dieu olobi que élection ezate nzambe est atmosphère ni parce que to yebi que ba jour bon ba tout ba tilikaka makile tangaka batu bakufaka ba innocent ba perdre ba vie et tout ça. Tout royo omoni bolukaka ba élection mais makambo ebo préparer eza bombe ya kosakana te. To pesa i conseil bokanga ba élection. Bosenga boyokani repentance. To bongsa ba élection ya solo ndeko nanga boy. Donc makambo bazokendo bobenga ba élection eza bombe ya makasi et ko rendre ba riche ba pauvre et ko comme ça ba konzi ba comme ba civil ba komi ba konzi. C'est-à-dire que il faut beaucoup d'intelligence et sagesse. Mais na ko yebso indicateur ya montre ya nzambe ici et comme na suka omoni manga soki ateli tangu manga telaka bat misuba kanza ke manga zo cha choko zoko azoke na kokweya mazotela. Vous comprenez? C'est-à-dire que tango zo comme riche élévation sikise ozana kokweya mais bango ba okansake bazana kozala yango na zo yebsa yo ke d'ici le 23 ba surprise ya nzambe et année 2019 année à peuple congolais. Année 2019 année à peuple congolais tout comme n'abso na suka émission na biso pasteur prophète Charles Elonio lobana ba enyo so bolanda de partout dans le monde parce que nabi ko za batu balanda ka opé partout mo bambo TP ba remerciement na yo pe ezanga non mbote nanga na peuple congolais mbote nanga na ba congolais conscient nzambe abatela bango bandeko bazo landa biso oya za na problème comme étant mosali ya nzambe loboko ya nzambe pe sa solution na problème na ye mais na kosenga peuple congolais ke ko bika na ye za na maboko ya nzambe pe na maboko na ye moko ko beba na ye za na maboko na ye moko. C'est-à-dire soki akangami na ndoki ya kolia ye soki apesi voix na ndoki ya kobalokela ye baza déjà une expérience ba décider ko suspendre ba politicien sorcier ba s'attacher ba o baza na makanisi ya malamu pona ko bonga na biso to bonga na noté vie otozo mener na bamboka moso ba mena kangote to mener vie ata nyama na zamba bien mbisi na mai bien vie tozo mener tale sika toza en face na yo poubelle bato baza liboso wana eza ndenge nini kende na bandal ba poubelle nyonso eza plein tozo lekana mwana na mutu omona mutu nyonso achebo na kati ya capital o wa président zawana ba gouverneur zawana ba généraux bazana mboka wana batambola kama ser mais oyo lifelo bobando loka lifelo donc kota lifelo to sito koti lifelo de tozo bunda bitumba potozonga lola papa Chalazana 00243 89 83 77 536 89 83
77 536 c'est pour lingo landanga lisusu bien na YouTube ya Papa Charles Vengeance TV Olandi ba message à makasi eza kuna na kati masenza pa mola. Merci beaucoup, c'était là Papa Charles, lui vraiment un message très important pour la population quinoise au Bolanda biso na kin pe libanda ya mboka ya RDC boza kimia ba élection za ngote attends comme ça na nzambe parce que ngana ndimi na ki élection za te parce que o aloba ekokisama na ndimi na ngato c'est la le 23 décembre de toyeba qu'est-ce qui va se passer ces jours-là mais je te dis que kimia na nzambe et kozala toujours ba to poto Bolanda biso boza na kimia parce que awa donc on est vraiment bien tozota la makambango ndenge zokendela. Merci à Christelle Mamou, merci à Rocard Miesi le mignon, merci aussi